Abi bazonga en Afrique. C'est question. Batumba pas passer la document, pas passer la papier, on a beau de la vie à zéro. Ah on a d'accord, c'est ça va obambe mabanga mabe. Ça va obambe mabanga mabe. Masolo et puis que ça malade. Et puis que peut-être puis malade à mutu. Oh, c'est vrai. Pépité. Un habité. Pépité. Un habité. Masolo Pasteur Koutou. Mon aza pasteur. Aza parent na bana na tu connais. Ah, na WhatsApp. Tu connais. Ah, na WhatsApp. Masolo Pour nous, on a tout le monde belle, bon, on a tournage. Tu es belle ça, mutu. T'as biloba le ya pour mutu. T'as biloba le ya pour mutu. T'as biloba le ya pour mutu. Masolo Au fait, aucun de la pasteur Marcelo Macas. Akaneli kwa ni asali. C'est Macas qui est respect. Baba, tu sais, c'est pas bunda babundika. Masolo C'est mutazo kwa se maîtriser te komini. C'est mutazo kwa se maîtriser te komini. Mbote, bonjour, Namba Union sur vos occasions, Yolanda Bisso, encore une fois, Lelo. L'émission Nabiso Masolo, émission Nabiso Masolo, c'est une émission de l'Obelakania, surtout par rapport à la culture, il y a Mboka Nabiso RDC. Et alors, on a Pessi merci, on a Balandinios, et puis Babonné Nios, il y a Karine Yamado, tu vis, et un grand merci à toi, ma maman, bon, c'est que j'aime beaucoup, et un grand merci, Nayo Montréal. Gloire Ngoma, merci beaucoup. Et la présentation sur votre humble serviteur RK Maestro Câble Mère Homme Noir. Les lots, la réalité, ils ont ce s'est passé dans Kinshasa ainsi que dans les réseaux sociaux, Nabiso, Nayambi, Nassur que puis Naïbi que vous avez et moi trop. Moi, Mikolo, Mingina Internet, le lot on va en parler par rapport à Makambunio, qui s'est passé actuellement dans Internet. Bonjour, maman. Beauté, maman. Beauté, yaya. Câble mère. Ah, RK Câble Mère, donc, vous allez un plateau. Surtout qu'il faut vraiment nous sur l'Internet, la TV. Pourquoi disparition? Bon, disparition vraiment témé. Moni a mon avis discipline et ça là bien. Donc, celui aussi discipliné, boy nayo, qu'on se faire voir sur la télé, tu peux te reculer, mais ça là bien ma casse. En tout cas, ils ont honneur au Mario les lots dans l'émission. Merci beaucoup. Ils ont ranking qui me rend d'auteur. Qui m'a rendu quoi ni? Qui m'a rendu d'auteur, n'a pas la ranking dans mon tout. Mais on va faire nous déclarer au limo, au dikou, au limo internet par rapport à la limo était. Et on m'a makambozo le kate. Tu discipline quand matanga. Discipline quand tu peux faire le toi na matanga. Matanga. Moi je vais te na matanga. Voilà tu vois la bouffée na c'est c'est toujours comme ça. Ok, merci beaucoup maman. Au moins dis-moi les lots disposés temps pour nous solo na biso solo na ba fanatique na yo balingara yo balandaka yo. Carrière zo qui ndé ni musala. Ah musala ça normal. Vous savez, ça normal, on se bat toujours, on s'abonner comme si vraiment la Karine Yamado TV. Bonjour, on a Elisabeth Nabissonio, sort, Elisabeth sur Karine Yamado TV. Dans la PC, nous avons beauté belé, nous on est là, nous continuons ça à Kamoussala. Je dirais, Nicolas, vous tournez théâtre. Théâtre, on a tourné sur la CP. Je suis ligne, je suis là, boy, on a fait un anda. Et puis, il y a ça malade. Et puis, théâtre, puis un malade à Moutou. Oh, c'est vrai. Et puis, t'es. Ah, on habite. Pour nous, on a tout le monde belle, bon, on a tourné. Tu es belle, ça, Moutou. Tu as comme biloba, le ya pour Moutou. Oui, vite. Tu es belle, ça, Moutou, mais oui. C'est Moutazo qu'on s'est maîtrisé, t'es comme une. En fait, net le bas trop na TV boy et c'est un peu. Moi repos. Moi repos. Donc par rapport à monde qui a le bit trop et on a besoin de maximum. Qu'est-ce que vous me faites, nous va manquer, on va mettre ça dans mon. T'es va mettre ça dans la bon bon voyez biqué na na repos et puis bon mon toi c'est un peu maintenant. Ok na sumi ngité to lingi subote. Ta ba les abeilles sur le bit yoka. OK, d'accord maman on assister bien à matin, OK, déjà place matin maman na biso Diane Zorleka. Oui, matin il est bien. Matin il est bien ma casse. Ils sont vivants aux occasions au Koutana. Première rencontre dans une occasion au Koutana. Première rencontre au Koutana est toujours un film à Desco.
un film à Desco. Et après, tu joué dans le site Agent Thibaut Tubois. Et après, il y a aussi une émission dans le site Nanga. Après, tu as solo là qui sous fait, tu as une émission, mais Dieu a fait grâce. Nous avons passé le makambo à se peler comme ça là. En fait, à vrai dire, tout ce qu'on a fait daté. Maintenant, c'est la façon d'être. Ok. Programme est bimé déjà? Oui, bah on a mercredi. Mercredi où? Mercredi au ok, d'accord, maman. Tous les canaux dans l'actualité, donc c'est passé actuellement on a internet. On a habité aux maman Yabana. Et on a habité sur les vidéos qui circulent actuellement en internet Yabana, on a 10 ans. En fait, vidéo on a non nga batindele ngango isele nga biente moni biso to boti bana basi na bite ke bato boti bana mibali nde baza mabete na biso na bango biso to boti komboka bana donc mutu mota lo baponga na bota mo mbali bazo mona nga bachai bakate mutu te o paulo banga pona bota mona nga mo si bazo mona nga mo si bakate bachai bakate mutu te. OK. En fait nga lo ba mingi éducation na base ceux qui mutu a raté éducation na base peut-être à cause de l'éducation de l'église dans la classe. Ce qui a raté, il y a qui vit à moi, bébé. En fait, il faut que les parents faut limiter à banana biso na makamu susu. Ou limiter moi na awa oleka te o sala te. Ozomona lelo na lobaki dernièrement l'émission mon sala ki na lobaki Android de bébé si bana makasi. Surtout ça. Android de bébé si bana makasi. Pourquoi? Parce que attends, moi la tablette à jouer. Ils ont la connexion, il y a internet. Google. Moi on a Google, on a facilité on a YouTube, on a facilité on a Chrome. Donc quand on a téléphone, yo on a tablette, tu vas jouer na kati, va jouer muteza na kati, yo tu vas jouer. Mais à ton absence, à occuper au final téléphone na ma BP qui écoute na ba option. Moi na ke mon appel makamso o akoka ki komona te parce que je ne pense pas que na kati ya nini il y a des réseaux sociaux na biso bakabola au réseaux sociaux bikolo au réseaux sociaux bala nyonso basangisa nyonso et bima elo mon place mundela rataka ya mwana nyonso bima elo moko donc moi la muke ana facilité au kota to komi moins de 18 ans aotala autant on cliquer mundele YouTube ozala na te to mundele ya nini ozala na te potala ke mwana akoti est-ce que boyeba ke za mwana muke mtazo fina téléphone on manipuler non et place mwana ka ke maela nzambe le ka ya mutu ya mwana vraiment. Alors ça fait trop mal, il y a un monde qui est bon, il y a 10 ans, il y a un mois, il y a bêtises. En tout cas, ça fait trop mal. Mais le coup là-bas, parents, je pense que tu as raté tina soukate. Il faut doter les macas pour l'éducation à bas na pour les lorsque qui moi la base, ça déjà ma belle qui atana okola mwana ana eoza moto boko kate boko simba te oza mwa pasi makasi surtout biso batu to boko la bana samba papa en tout cas vraiment ba maman toza makasi po to lo ba mingi ke maman muto edika pesa na papa te papa obimane banda tongo ti buta ke na il s'en fout mais maman nde muto edika ka bana maman muto pesa ke éducation et surtout so be mona bébé azala donc ce mona baby azaya maman so abongi azaya papa. Alors, place où on a mon mais tellement que tous à battu. En tout cas, vraiment, mes parents, on a terminé qu'on a bêté là qu'on s'était marqué. C'est tout méga vraiment au Simbabana. On a fait une vidéo sur la monnaie la moko à cause de 8 ans et moi aussi. Alors on les lamba, on s'est laboué dans vidéo, alors on lit, on met qu'on tourner bassin et tout. Et ça bien mais ça m'a bien parce que peut-être à mon amour déjà pas maman naé peut-être à mon amour pas ma grande sœur naé peut-être à mon amour pas ma camarade sur accueilli et tout faut te bakandé ni à encadrer bana biso pour te perdre lobby à banaté donc surtout perdre prison à bana futur à bana les amala monter tout mais vraiment place ou finaliste au sextape et finaliste au je te dis c'était vraiment choquant les qui vraiment choquant ni tu ba vidéo wana ya o bazo sala buzo bana bango na kokeko tchongo na télévision parce que baza pe bana miki on sait jamais na venir YouTube est si là té YouTube ndeza boto bana ko ba Facebook ko les a ekanga malelo Facebook combien d'années non
ba tout le monde ba WhatsApp yé ba Viber yé ba Telegram sur Telegram yé YouTube et bimi ba Chrome et bimi dans l'émission olé et si là ezo bakisa makaka dans le monde les autres continuent toujours na ko se développer Makamboupe et Zobima, Mikolo Bato, 21e siècle. Nous sommes dans le 21e siècle. Dans le 21e siècle, oui. Maintenant, on va d'abord au père d'éducation en Banaye, puis ça va le 22e siècle. Donc, 2022. Le gouvernement, il paraît-il, va suspendre, on a batanga té. Il paraît que batanga est sous la communauté. Mais tout qui peut dire que le droit de l'homme battait les gouvernement congolais. Oui, parce qu'ils vont venir à Bana. Oui, et surtout, que non, bateau, basala, basextap, bateau gouvernement, bas musicien, banani, boutique à bon. Pourquoi Bana beau sanctionner Bango? Là, elle va téléméla qui va sanctionner qui Bana, on a qui choqué en fait. On qui choqué. Comment on a qui bat téléméla Bana, on a besoin de Mickey, Bana, on a venir à Makassi, lobby, bat des tours à venir à Bana, les lobes tangaté. En tout cas, vraiment, j'étais choqué. Mais, est-ce que bateau va salon le gouvernement, on va un saladin? Bon, on a besoin de savoir une école ligne. Tu vois que comme le cas na pose la question bon ba parents ba sala ki bongo ba msu ya matadi ah ba longa ke msala ba longa ke msala te yo ta sambo ichichi na ete pate paka abuli yo proposer nini ah ba sana bana wana ni batika bongo bana oh batika bana batanga bongo au moins quelque part ça va encourager le mal te na encourager le mal te so ba kati bana na classe siko ba au détour à venir à bana wana peut-être mon nana pas bonga fa tanga classe même non biki atanga souté ah ya matadi kuta sambo ki asambwe nani ngoganga ba oyo kabana batukutu baganga na bango te mangeba banda salon banda oganga ti vraiment baza ba amikie oui basala ya mabe punition ba pesi bango déjà je pense que ils a bien mais ponanga po ba rédiquer bango faki ba kanga bango po prison o rédiquer ba les até zaka je ne crois pas normalement fait ba kanga bango no moni vacances o bango fait ba kanga bango ba vandi pena ba mona libanda te de basuka kana katanda kuboye mona ta fenêtre ni la salibanda bo kuna bango ba mona te ba mona eloko te bakani ba mo basine mbali te bakani ba semba ki ba pini ba fille na place ba fille ba garçon na place ba garçon mais ba pini ba pesi mo ka pini te ya ba privé nyo so liberté te oui ba pini na ta mbongo sozo ta moke bo beti mo tout oyo ka bien mais ba privé o mbongo ba privé ko lia au lia ka tam sous debout la forme puis au demi bout la foufou pendant un mois ba torturer yo à la prochaine fois ça la moto ba so nga zo éducation lelo eza po na sakelo oboye ba redikanga donc normalement il fallait qu'il ba kanga bango parce que ça déjà ba 16 ans 18 ans oui ba mineur mais il fallait qu'il ba kanga tout le monde a tribunal d'enfants et ça non il fallait qu'il ba rédiquer bango pour un artiste là Karine Amado lobi que pour na bana wana faut ba kanga bango faut ba rédiquer bango et non que privé bango éducation eza malamuté parce que batamine na mboka biso basala makambo wana bazana bango libre ata sanction moté elanda bango ba pasteur kutu mona za pasteur aza parent na bana na bandimi tu connais na WhatsApp dit tu sais tu connais na YouTube on comprend so que na kon ngo bandi obeta bakombo batunyo so mona ebima mata un grand merci à toi mon vieux Michel Schengen garçon renouvelé mon vieux Blaise Rossi Loulène mon vieux Nazo Zela, Sylvie Sien, moi s'appelle maman. Toujours, tout le monde peut décortiquer, bah, on se passe actuellement. Au prière? Oui, je prie, la chrétienne. La chrétienne. Dans mon amour, tout le monde va l'internet, il y a une religion, désordre dans la religion, c'est le christianisme. Non, le bon. Des romans qu'en internet. Pourquoi on a développé? Tout le monde a TV, bah, pasteur, bah, on a TV. Après, il y a papa Moïse. Oui, mes condoléances à papa. Papa, biso to benge papa. Mes condoléances à papa, tout au père de Coco na biso. Donc, mes condoléances à vous, Moïse Mbiye. Et nous avons tapé ça, nous avons tapé en fait. Donc, biso to zara batu. Donc, il y a quand même d'ailleurs, bah, on se met à 12h, on a 13h. Ce qui a permis à Koufa parce qu'il y a l'ingaki. Tout le monde est pasteur prophète de la nation. Denis Lessi, qui n'a pas lobby qui est non. Basali tout bas c'est vrai que nous sommes basala qui on a ou nous sommes basala qui on est à Kironi. Bango nous sommes des basala bayo kana raté et puis balingara pasteur Moïse Mbiete. Bango mutu basala que affaire ya Eliane et comme populaire bongo na internet il me dit moi basali basambla
liboso ya ba ko contourer Moïse pour ba bénir yé abi ba pasteur wana nyonso ba yo kana raté siko soki bango moko non baza likolo bato ba ko lakisa biso nzela ba ko lakisa ba chrétien son nzela ba yo kana raté. Bon en fait erna loba ki bato ata boza la église moko ata boza ndak moko ata bokutana na nzela bato eza normal faut bato baswana ko swana esala bien sala ke mutu muta comprendre caractère muninga parce que si vous avez amitié banda bo banda bino bo swana raté bo bunda te zala te amitié bo ngabo swani bo bundi lo bida tongo yokani ezala ndenge bo sobat bo sali pe sambla bo sobat bo sali pe sambla bo sambeli penza bi to so batu te mon santo aza mon santo kamba mo za ka nzambe bo sambeli penza mba ye nzamba mitaraye oui oya o aya te point bo yana point na bino pasteur Denis Aboye lo wana prophète Aboye ngo mabe prophète Aboye ngo Aboye ngo ya bi prophète ngalo ya mbe prophète ngalo ya mbo vraiment abi wana basali baza basambla bon en fait na problème où est commis de l'élo et ça qui est battu sur la ligne battu sur un ensemble en fait moi je condamne pas Denis les sinon nous on est ça bien azo bimisa battu mususu au moins pasteur mo bo no respecta kaye bo banga kaye mo ne bela dadi no ka dadi par na makamba mabe mo ko bona kuzwa bomba ka oh dende ça bango bien yemo wario yemo wario ah président wario ba salé belé donc ngakutu bomba ça bango kitoko po omoni biso te bika ke ba pasteur ba swana ate biso bika ba pasteur ne ba te ara biso jamais ba ko swana po pasteur na église biso te ke mama swana tsa muninga na yo beta mbata alo bate ayebisa yo maman moni faut se comporter malamu nzamba lingi boete nzamba lingi boete alors que makambo ba te ara biso zongela ka bango moko babito toucher ba wante oui on refuse pas to ko simba basala nzambe te mais basala nzambe baza ba éducateur na biso ba édikaka biso to landaka comportement na bango po ngaso na ko mosamba na église mo bona landa comportement pasteur nanga ozo mona yango mona a place muso ko manga mona mundima ko mi fan ya ki fanatisme koti makasi entre ena pasteur na e pourquoi parce que tanga okutana pasteur ne muto otondisi na liloba o laisser bile ya molimo o comprendre à chaque fois bazo kutana ba ozala affection na pe ezo kota comme une fan ya pasteur na e ezala mabe baza bato batea kabiso liloba nzambe mais s'il y a quelque chose pour nous lobela bango faut loba pour nani te biso so toza bato mutu aza esprit azate biso so toza bato mutu aza esprit que aza esprit aza boye azate biso nyonso toza bato. Ce qui m'étonne aujourd'hui, pourquoi nous sommes joueurs en média face? Nous sommes à la caca. Bon, neti pasteur Denis les sinam pasteur Marcelo bana rankina vajete. Pasteur Denis les pasteur Marcelo. Pasteur de prophète aucun de la pasteur Marcelo makasi. Akaneli kwani asali makaki respect. Baba tout il s'agit babunda babundika. Bozali sunte. Baba bato kwa biso so bitumbe babundaka. Otala intervention de pasteur Marcelo. Par rapport à bakana poto. Pasteur Marcelo Lobiboy. Nous sommes basala ba document lokuta. O ba kosa ba âge. Ozala na Afrique comme on est dans matondo. OK na poto comme Robert. Alobi bango nyonso balongwa. Bazonga na Afrique. Yeah, abotama na kuma Marcelo. Olobi? Yeah, babotena na kuma Marcelo. Évidemment, c'est comme on est à Marcelo. Comment on est Marcelo? Oui, peut-être. Ah. Oui. OK. Abi bazonga en Afrique. C'est question. Batumba pas sur la document, pas sur la papier, on a beau de la vie à zéro. Ah, on a d'accord, c'est une chose au bambé mabanga mabé. Mais la vérité. Tala na bisio. Atika na ye. Na mona pasteur mon Angola maman. Yeah, on va risquer pe na poto kota terre. Na katuete. Na mona pasteur mon Angola. Ake salisa document billet. Batunier aux nationalités ni azangolais. Abi azangolais. Mais aza congolais aza mutabandundu. Eza problème te. Omoni problème eza ke biso na ba pays ya libanda ba valoriser ka biso te en fait. Ya Brazzavillois sera katis. Balwani ba Brazzavillois to Brazzavilloise. Brazzavillois. Moi si na mbada moi si Brazzavilloise. Mobile Brazzavillois oui. Bon bango nyonso to Brazzavillois. Ba Brazzavillois so ba katisi kolongwa Brazza. Taka distance wana bango frontière eza mai ndeka boli biso. Soki aye na kini. Honneur ba opesa ye. Et les kamakasi na honneur ba opesa congolais. Moi j'ai regardé une chose na télévision, moi ba chinois mo ba kangi congolais moko na nini na ba kangi congolais moko na ba singa en fait. Bazo beta cordelette singa mo ba sala le roi cordelette bazo beta na mutu. Et il y avait des congolais au ba telemi pembeni ba otala ni ba torturer ndeko na ba congolais. Et moko kutaka tombolier azongisi eboye.
pour film wala ba bete zoye bien eloni est un péché qui et puis salami ana mboka na biso na vidéo ngo batindelenga et puis est un péché garçon na qui atindi kata ba ya kota ravin net un esprit na ngaso na zaka na atindi ka chinois na ko na ravin ta degré parce que mutaki na mboka mo boye ba opese respect premièrement le quoi citoyen public ba opese respect ba valoriser et salier que pour quitter âge à son le pan na kin pour changer combo à bien à vivre kitoko vous attendez ba comme moi mi bimba ato ça l'église na bango kuna l'église na bango nzamba limbisanga ko l'église na bango côté baza kuna yi assire que ba sœur nyonso na kati église na ba frère na ba changer ba kombo te tazo te ba nyonso na ba ba na église na biso de toi libanda na ba bino nyonso bo changer ba kombo te ba to ba ya poto atika po ba mbe mabanga na biso mo ko poto ba kombata bo bete mabe c'est vrai ya na mboka souffrance o na ngo linga zonga a kande baza so ba bazungu na ngakode katana masala beti mabe pasta soli fo c'est vrai neso pasta sololi mabe moko ya kosakana te pasta sololi mabe kaka ndenge bazaka kuna bafana nga baleza bei na nga bazonga ki panya dimanche andotiela nga dimanche ya mabonza panya dimanche na ke pena kuna na tembo na porte batie panye dimanche bapienga na lobi ba tango yolo ba ke ba congolais bazonga yaya ta malili ka ya pambo muni malili kitala to kosa ka ngala pot na posa na via la tete to envia ngo muni poto na ndinga mabete to envia mais loko to éviter les comportements ya bato bazala akuna tu comprends ta lo ba vérité bo ba bio na lo ba mabe mais non lo ba mabete naza libre en fait tu comprends et loko to éviter les caractère ya bato ba ke vanda kuna rien à voir na mutu soit changer combo rien à voir na mutu soit kiti âge rien à voir na mutu so ndenini o kitsa âge o changer combo o longole longi na ote en fait longi zaka ya ye mais pour na ozwa avantage mona mboka o place azali poazala na moi avantage ezo senga ba norme o esenga rakuna yango mona mingi bato ba changer ba combo mingi muta kitisi âge poazala na moi avantage parce que yebisanga so voyageuse déjà na 30 ans munde excuse munde la raisonner déjà na 60 ans fois longolo musala o sa soute o pension. Parce que yo déjà bi quelqu'un sur na kitina na 20 ans na osala déjà pendant 40 ans et ça nga bien et na oko ça 60 ans na âge na on a quitté ça et puis ça déjà équilibré il y a vie. OK. On comprend. Parce que yo ke maman na 30 ans ndela yebi que on a 30 ans tant on a so quitté âge. Au quitté âge te. On te que yo ndo za avantage te. Au moins c'est tozangi mambote soki pasteur ozangi mambote côté à noter mon côté c'est belle mon boto to souffrir ate ya monde to souffrir ya expliquer bato ndeni muta ko sata bilanga pozo ka moya lera matembele na place ya ba combattant o bozonga Kishasa nani ngo linga ozonga yebisanga nani o linga ozonga na Kishasa ya lelo kande to kemba makasi to souffrir boy mais là paye mo évangéliste Roger ba pas passer sa profession na ba que d'ici février pour février c'est le cas février les cas baki d'ici février 2022 dabaki ya né oyo te ya 2022 ya bato ba okende ka ba lo bato bazonga bo comme esclave na poto na lobby bazolo bato bazonga bato bazokende kaka muna muta bundi pana nani akangi 5000 pour que poto pour que ka France apamba a monika France muta zo bunda kangi pemba ona kangi motema tamsu na pantalon somba sute kilota somba ka sute a somba so elamba te po akende ka France to tchena ku ba pays msute France kaka po France na biso na ba on to komanga netelo moko au réel na lo ba faut il faut que na mona delita mané comme na ebiso o comprendre yebisanga mutu akeka lelo alali une semaine tentire yango asokoli kutu na bien te po osokola bien te ona na moko banga ata msumbile kokota mo mwa bongo osokola obanga malili ka ya pambe changer tentire nga mwana nga moya mobali awa mwana nga mobali nani Angelos que je salue à passant azaki na Kishasa tozo seka ya na ndo benge mandefu yo o comprendre mais lelo Angelos aza na Turquie na eto so ba ebiso ke azo vana na Turquie aza bien azolia bien aza bien ya mutu azaki nzoto mikia ko mozwa litama yo lo bana ezonga na Kishasa ko yoko akoyoka ote en tout cas soki mamba ko te ezate te atata de la fin
Quel est le temps de la fin de comprendre vie? Et tant dans ça aussi. Baté à monter temps de la fin. En tout cas, ma église est belle baté à le temps de la fin. Atika bato poto bavanda kimia. Vraiment. Bato bazana poto atika bango bavanda kimia. Moni ponanga bazonga te ya tozo kema. Ozonga we osani. Obela kuto pitala malunge zate yebisanga siko. Maladi ka ya pamba so ezuyo siko affiché soki affiché na ke no tout na monta kuno yoka prière. Examen général ya presque ba $1100. Vraiment. Siko yebisanga soki na affiché neti mutu mso na mbongo te aza ala mutu na tonga leno matembele apike crise siko affiché soki FG. HJ. Yebisanga soki HJ wana lelo. Mutu mo vivane na matembele ateka matembele na mutu. Na pota to teka matembele soko ko hôpital na ba assurance na yo o respecta kama kamundela lingi. Ba ko soigner o kitoko. Na président. Na biso bata masumu. Na bango bata Yesu. Biso so ba traiter biso ndenge moko. Différence ezalate ke ba wela nde am ya mutu. Bango ba wela nde am. Ulinga bafano ba libanda makasi. Ah? Ulinga bafano libanda makasi. Ba lisa ba mutu ba comme ça. Oh là là, façon au télémélia wadon. On a conclure baso ngate. Ah? Ba ya te. Eh. Ce que tu as dit, on a un kilisi tout cas. Les dames Marie sont conciliants David Koyate. Ya. So to lali bafananga, ba les abeilles. So lali olotando to ana kin. Situka. Mikolo ba famille ba ko ndia biso boyebi. Non yebi sot. Bana poto se 4 mo baba kufi ana kishasa. Ezaka kendaki na famille. Ezaka kendaki na famille azongi akufi. Moko asombi kisi na ye. Bakisho ya radune bo uta poto te na soka mukongo pasi. Asombi kisi na ye. Ota France tiki bana ne so 4 na mwasi. Vraiment ça fait. Asombi kisi na ye, asombi kisi na bandala komi nango awa na nini awa na nini Kimpwanza. Azai loger na Kimpwanza. Al komi na kisi na ye na Kimpwanza ya. Afukoti na kati hotel na ye afungoli verre atie kisi na ye bien wa tonga atie na munoko na kanisi kuti na dumwe koma kite mutakomi mal à l'aise ke kwela na kati pire siko yebisanga oye kuti kotala bango balie yo siko soko zo vanda oye kuti kotala bango ka ya pamba ozano de passage mais balie yo siko yebisanga so yo vanda su awa ya li kemba ya kin foluka relation pour la kishasa pose wa foza na relation oui so za pistonete ozwate ate oza kitoko zo denda 1000 fois bako mono te mais so za ka pistonné mama ba sala a place boye mona ya kingani nde mutabendi kingandi omonde aikenda bongo ah ezate ke ki déposer mukanda na yo ba sais que na ebiso okosilisa ba jeune prière au salon ya sortie de soko mata bangombo lembi na sapato silio wane comme ça ga intervention lola foya po yango so yende boya ate mais so sambela ate okeli comme ça là ba pia yo ah ya omoni ketu no la teza kitoko osaka detu yo mobi no ke sute mukoka na ozona zui so mutu mo bwe abunda kanisa mbongo ne na ndenge pena mo alieli no neta jealous nga souffrir pour kanisa mo na voyage bo lelo ko na Turquie au kanzela France yo bisa jealous ke zonga kishasa ako bambuli banga tala mo libanga babamba yeso ya muke otombolo mwelo Orlando na ebisio on comprend que muto olandelanga nini en fait donc ngalo ba chaque fois soki loka olobezate oza musala nzambe respecta kayo les gens t'aiment beaucoup mais kolukate o perdre crédibilité na yo na ba langage ba français ba mo balobi avant de bien parler faut tourner ta langue 7 fois avant te ya mater on a faka tourner langue ni 7 fois ah ya tu es homme de Dieu to sepelaka no ndenge oteyaka mateya no esaka kitoko mateya no edifiaka makasi mais koluka to perdre bandimi mosusu mpona langage ozo comprendre baza basala nzambe oui on ne refuse pas mokoyesa kopesa bato ide te ke ezonga ate ezalaki nango prophétie mais faluke nango stratégie moko boye na manière moko boye mpo abimisa yango parce que moto na moto ana compréhension na ye tant mosusu eza langage spirituel muta comprendre on a physique et comme il y a problème
pour so kotika na TikTok pasteur Marcelo yo lobi yo bacheka na si pasteur Marcelo yo mususa cheli boso ozalo kutena kozonga te ekomi déjà mabe ozomona alors na ndenge ya loko mutu mosala nzambe avant ya koloba likambo fo ko étudier ngona en fait et ça en prophétie parce que c'est pas la première fois avant mutal boso talo bango mais pourquoi et maman et beti makasi pourquoi peut-être parce que façon lobela kiango et qu'elle est là kiango mabe prophète ala muso loba kiango mais na mona te pesa ya plaire à beauté évangéliste Roger Bakaloba bakango aloba ke bato bakoma ba esclave kuna na poto esclave azalaka te na mboka démocratie ba komba zonga na esclavagisme ku démocratie tika nga petit secteur de sanga ku démocratie zate sérieux démocratie za to ezate ça démocratie za to zaka ba esclave pour lia fosabi pour lata fosabi pour seka fosabi pour matavion fokemba nyonso za passe na passe siko yebisanga lelo mutu mo ana facilité ya soit na $100 ne akatisi akia koti pays mususu tam su carte ka ya pamba za na cha amatina bisa kela mboka mususu ana facilité wana biso pour que Lubumbashi ka aya pamba baki président kiti ba billet président penabi non cette fois-ci mutu nyonso na posa que les provinces nyonso lingi akena ye ba billet za okita mais mataka kana avion okoma kuna mataka ba bando compliqué yo moni mukanda bwezangi futa o se retrouver ka okomi kana mbonga monta billet wana ya kala wana. OK. Pourquoi? Parce que ba blo mike belezali ozomona. Alors so azali na mambote ate pona nga ate abiso le temps de la fin. To bongo la mitema po Yesu kalata zoya. Hein? Ouais. C'est Marcelo vraiment ate abiso bongo. Te abiso temps de la fin. To bongo la thème c'est bien. To bongo la mitema to changer ba comportement na ba caractère. En tout cas. Mais soki olobi ote abiso sikoto zonga kishato tapoto to ekishasa netinga sa balizabe ya to lala ki. So l'autre za kishasa situka pena. Ganga pena sa pongine to moni diable mozo yo kango po kishasa. Moyo za. Tika. En tout cas, toujours ça la carrière fort et décortiquer moi ma news na actualité où ils ont que c'est passé actuellement na internet en star na nous défendre bata poto fort lelo. Oh. Na bien na pas na bango. De défendre bata poto fort mais ils ont la même personne oyo ba comme ba combattant misusu ba hôtel mais là ba concert et beta na poto même te pour c'est bizarre déjà attaque ya ba combattant. En fait ba combattant nga na ekomela ngate. Mais nga mona bazane na souci na biso. Tu comprends? Ba na souci na biso par rapport ndenge bango ba vivraka. Kuna na biso awa eza un peu différent. Ozomona. Oso solo na bango otuni bango bo sala bongo poani o ka biso te o moni bino nde bo comprendre en réalité te. Pour Natala qui dirait qu'il y a tonton mon asepela pe na ba direct na e tonton de tout ba bien so linoko de tout. Na sepela na ba direct na e alobi peuple moko maudit aloba ki abi peuple moko maudit peuple moko et comprendra makambute en fait oui yango sko bango ba lukaka ba défendre biso parce que ba défendre biso défense na bango pe sala biso bien alors bango pe ba sala ki mambo belé changer pe na mboka ba combattre on a procédure on a ka ya interdire nde ba concert kaka parce que comment la bona mona ngo ka za on dirait na angle moko kaka netinga na apena mille na mamba musique mais so ba pekisi musique peut-être bango mo ba yebi pona nini peut-être bango mo ba yebi pona nini ba betika ate mbongo wana ezonga na social mboka na parce que ba kebeta na mboka la population monsieur za na photo ba vraiment pour ça divertissement et pour se déstresser tout le monde qui kalaté va pimela qui rançon ba visa déjà. Oui, mais combattre ba télé mais la concert yango makasi boya beta oui. Ah voilà ce qu'il faut yamba ba. Bazo sala ba mars. Na bango se poani bazo bo. Mais oui. Bazo sala ba mars na poto olongola ba fiche na banzela et puis concert ezate. Bon bana ba raison na bango esalike ba bo yango et beta. Parce que bango pe baza batu loko abiso. Baebi pourquoi ba otelebela ngo. Pour elo mo ezaka sans raison ezate. Elo nyonso yana raison nango. Mais elo mo bango nde ba bombela biso vérité. Ozomona niti mo ba otelemela concert, elo ba otelemela concert biso yebité. Mais ba otelemela concert ba bi ya limite concert ebeta.
Parce que ça biso qui raison pour la concert et bêta yango. Comme ça biso peut tous en simana bango to épauler en peu. Raison nous nous qui ba musicien, bino artiste, pour soutenir le gouvernement, oser faire souffrir les Congolais. On a de 1 de 2 qui paraît-il artiste c'est soba qui kuna. Ba marana ba bana na bango, na basia mabala, na simana bango so concert et bêta orchestre qui basik na bazongi ki na sima batika désastre. Baba le coup fera bazemi banini donc c'est à dire que moi basi anda ko reçoit l'est oui bon netina dans le belo moko ils ont montré pour défendre les tabous à moi parce que oh ça les boulou pas voilà le babo et la côté les babo donc on est au milieu du village oui est-ce que bon toi faut ça basi on va linga bon point d'interrogation vraiment est-ce que musicien a olongaka na idée pour que beta concert a détruit les balles à bateau boy point d'interrogation bango va bien pourquoi ba hôtel bien je ne pense pas que ça likambwana mais ba mise réalité c'est pas ça on a peut-être nenge toujours souffrir na Congo alors baza na posa que souffrance ici là baloba mingi tellement baloba na ba il faut toyer droit na biso en fait donc peut-être pour na bongo mais pour na mamba basi je ne crois pas n'indimité que parce que ba combattant baza ba intellectuel ils a que baza batu mo bazo baté baza pena ba intellectuel batu batanga basali pe ba classe minene na poto pour na club na poto so que awa toza licencié toza so que na poto otanga susu OK bon batanga ka okaka na za ligne na otanga na za ligne na otanga alors baosala ngo po na biso baosala ngo po biso tozala bien baosala ngo po biso ba problème ekoza ke tamso ngake koma on ape bangi sa rappel obi na famille so bo ape na mutu mo aka matata ata banga salo pe malu mona azane ndo kité mais so telemeli likambo mona batu bayoki donc ezalo kwa bango en tout cas musique ba défendre biso ezana moi maman bébé dernièrement tout le monde a dit otali news aux de na internet mikolo concert à Dadju Aigle fallait pour pas qu'il apprécie mbote après bag ya Dadju et s'est retrouvé na maboko ya fallait pour pas bana Dadju ala tegeza munene parce que Denis les saviez il y a la Aigle bag ezay munene na bona lo mama mpreza ba wana lo bag na bona problème aigle alors contrôler donc mais quand il y a moni ga mona zong seli bon est normal est monde de musique akanga mutema nyoso makamba vie et makamba vie pour bag na musapi longwe pour zong seli il y a une autre bag longwa été longwa à tour aigle donc non ça mona mboka non ça mona mboka est normal une autre pas qui na après ça qui va plus simple mot na Dadju tour une autre bag à Dadju longwa été c'est normal kasi aigle là l'état bon netinga mamba musique na linga pena kokota na terrain wana te vraiment Fali innocent bon on soit mission beaucoup. OK d'accord star to vous autant belete je sais que vous avez une pena matanga vous avez décidé matanga boy tu as péri qui est là fait toi na mode olela to ko arrêter musala te parce que toi na matanga oui nzambe mtape saka nzambe mtazui et lelo diana za sa mabele nzambe ayebi pourquoi permettre qui donc rien à voir tu na che perrique et ça bien mais na zole la muninga na mwasi en fait yango toi dans le système on a moi souya mabuko ka sali bien to comme na biso presque na suka moi message pour na babeyo balande ki yo lelo Isabelle je vous aime beaucoup na bino et je vous aime trop voilà juste pour ensemble ça là je pense que on a levé les émouteurs na moi na ma bête et comme allo ma bête na ma bête tobika par rapport à l'actualité au isolé kanaka tamboka en fait et ngas connaît pour na nga beta ka sete do moko so que sali ko la ali na mutu o lota wana situka yes situka ko kate moto za awa na ebisio tala mbokele na kinto kembanga mbokele taka na kin polia bien ou les kitoko au senti pas que j'ai mangé faut en passer $50 polia bien ce que so olia bio hein tout le monde a bon polia bio faut en avoir 50 pour dépenser pena au son du pena un bon sombo na yo
esquisse au sombi moi ndunda no ya bio lamba on a nenga moi mboka no faut za 50 so moi likolo moi 10 moi 15 eleki nango mais so do lia pena kitoko lia pena bio moi mbisa ma ya goût ya bien donc faut comme na ba 50 ba 40 do plonger na ba 40 ole mbisa mal parce que yebisanga na poto ku tuta muso mona na 20 so mbitambisi ndaya comprendre alambe on pa bayango oka biloko na lambaki baby aboki penzu mobila on comprend parce que oya awa place moi ya leki mo ba respecta ko na musika faut bandela tango ya awa bandela zéro leki na bado fingo po ba respecta biso tam supposa moi loko ba respecter tam supposa musika tango koma awa tam suna bato babwaka ko oka asila ta asila nzoka balobaki no zonga ozonga na loyenge oyo kobandela zéro donc mpona nga sete ezaka ke moto azonga kini te to continue kobose po partout nzambe azali nzambe nde moto abatelaka nzambe nde aprotégeaka poko ya mpe kishasa okufi ozana kuna wana bien donc to continue kaka toujours nzambe abatela biso abatela mpe bino nous on est là donc mes condoléances à toute la famille artistique sinon mes condoléances ebele et mes salutations à Marinango et maman 6 mois donc plein de bisous à toi et joyeux anniversaire à Diane Kamwanga. Joyeux anniversaire à Diane Kamwanga et à Papa Dido. Diane Kamwanga Chimanga, c'est ça non? Diane Kamwanga Chimanga. Donc la femme de Papa Dido. Hein? Moi c'est le bas là. Joyeux anniversaire à toi. Les gens aussi une année. C'est pas facile hein? C'est pas facile donc une année. C'est l'émission bien ma casse. Ça va être surprise de nous. On est raté. On est raté. Et bisous là-bas les abeilles bisous à Gloire Ngoma Motofa 3 et bisous à Caris 10 aussi. Donc bisous aussi à toi RK. Merci beaucoup. RK Nani comme Câble mère. RK Maestro Câble mère. Donc RK Maestro Câble mère. Azamo na biso moko na kati ya Karinya Mado TV donc boya mbaye bo sepela nene bo linga biso et osa biso bien makasi bo tala ka émission na ye bo liker bo commenter et ça biso vraiment bien makasi parce que aye ko ça la biso musala donc ala kati da kati ya Karinya Mado tozala na dinement moko respect donc respect surtout na musala to ya ka sa musala so musala ezate to va kalim no to va kikina donc merci beaucoup à vous. Na bino makasi biso to lela nanu na matanga na biso mercredi. Donc merci à tous et merci à papa chéri, je t'aime beaucoup, bisous à toi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je te salue mon vieux Blaise Rossi Lolendo, je te salue mon vieux Michel Schengen Garçon Saison Bleue, je te salue président Marius Nkosi depuis Paris, depuis Moussika. Mes condoléances à toi président Matembelo Totombe, autant perdre moi nayo. Mon poids à groupe le Angola, la PSI me présenter ma condoléance c'est pas nayo, la PSI mbote pas ya Principe ya Matondo aigle jaune mineur moko atikala na Angola, Arnaud Massassou depuis Grèce na PSI mbote. Merci beaucoup à vous, merci à tout le monde, on se retrouve à la prochaine numéro. Ciao. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Ok.